Parce que ville déjà babuka. Babuka oui, si ko suka ndenge nini. Et là il a retombé parce que na ba pollution bazala komona bazopanza batu ndenge bazoteka. Yango wana vraiment lo wesa su passe makasi yango wana. Omoni bazo kufa trop. To bazate bazo kufa na malade, bazo soucier, mutatie souci ça là ora mutu jeune mora kenda na assez soucié par rapport à engagement za nango na ba charge za nango même sous place neka wana ro eza nango mabete ko buka eza nango bien vous comprenez ngalo ba l'état ni encadrer ba jeune wana vous comprenez tema ko bima na prince eza mabe risque ya makasi ba mituka banini mais bazonga ta sima pour na baluka moyen ko débrouiller mais na kozonga sima wana moyen ka rater vraiment ils avaient vraiment pas signé. La situation le gouvernement congolais a vraiment aidé les jeunes trop. Les jeunes vraiment toujours souffrir. Toujours souffrir. So vraiment les jeunes bunda toujours souffrir. Toujours souffrir. Le gouvernement a vraiment réduit. Atala vraiment nato ya mboka. Ni se créer. Vraiment tia moi à l'aise. Ko bengala ezala ngoma bete. Ceux qui ont 15 mètres, 10 mètres, ils ont bien dans la prince. Le gouvernement a la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise a la citation qui amenée, la citation qui vivre. Vous comprenez? Toujours vivre dans la situation trop difficile. Surtout dans leur propre effort. Il y a surtout il y a bango moko au moins que ba ya bazo bunda mais ba se tenir te gouvernement sunga bango ce qu'on lever ata ba mesure ndambo a lever surtout bato yo o bateka libanda ngai pona nga batike zonga nango conseil ni noko ko pesa ba garçon o bazaka ba boyi conseil na pesa bango ya idée za nango lemso za pe na idée na yo yo bana so za nango te kendo solliciter attendre que nous moko mais yo jusque là pour pesi ba pays en moto ba idée zali parce que jeune musu za na posa tengo lo bateke ba cabine nga retonda ga ville Kinshasa non c'est pas seulement ça cabine nga te ba se focaliser ke ba mingi ezaka na moi sans na ngai na fungwesa moi cabine na ngai ata ligablo o bandi nango atati ata ko teka mango ezape na la ozo comprendre biso to teka ba mai to teka pe ba manga wana to banda ka bongo ozo comprendre na muke wana. Mais manquer ça toujours luka ba soutien si les autres luka ba soutien par rapport à ba projet parce que ba projet musuzu ya caché ba misango ka boité ba jeune oyo ya mikolo ya classe montante et sengeli kaka oza na vision mutu pour même Moïse lere asuka kina nzela kina peuple Israël nzela leka ezate batuna kisoko za na nini Nzambe atuni oza na nini o nzete me bamba nzete na mai tango bamba ki nzete na mai saki nini efungwa maki ekomi boulevard balekaki lolenge moko pe biso il faut za na makanisi o Nzambe kopambola il faut za la paix na vision il faut za na persévérance il faut za na organisation soko sangisi biloko nyonso tuwana loboko na Nzambe bokolonga donc nazo kumisa ba jeune ya mikolo yo pour nazo mona ke kala bazaki goy mais lelo na komi komona vraiment que ba jeune na biso ba telemi. Bonjour, bonsoir Naba Internet, Nios Toubolandaka, exemple télévision avec votre humble servante Janine Kalanga la souriante, autrement appelée maman chérie de la presse congolaise, Nef Sarabino Ming Bobaksaka, la maman des triplettes, très chère internet et Salaranga et Sengotang na Kota Kanabanda Nabino sans autorisation, Pena Yamela Rabino, toujours invité, c'est l'homme demande Nabino. Par là, nous avons ingratitude et à remercier nos partenaires Nangai, au soutenir Ranga de près ou de loin. Un grand merci à toi, premièrement. Barézi Baza, messieurs les journalistes, merci beaucoup pour la confiance et derrière la caméra, merci beaucoup à toi, Deumaf. Un grand merci à toi. Mondadi, Bénédicte Lema Zola. Merci aussi à toi, prophète Christian Lema. Un grand merci à toi, Solange Maïka, SM, La Réserve. Moi, c'est Aboya Choko, Sarah Ramazan, La Chanel. Ma vraie. Joyeux anniversaire à toi, Bella Dinganga. Hein, Bobby, la patrona. Vaut mieux tard que jamais. Joyeux anniversaire aussi à toi, un Bibimo qui est ma copine. De gros bisous à toi.
Très cher internaute, na numéro na biso ya lelo. Na yebi ke bomonanga mwa kala, mais lelo nazongeli bino un kandenge zalaka. Je suis avec mon invité déjà à l'écran à plateau nanga et lelo est sa deuxième fois tout ça la moi rétro muké pour na yambaka na 2021 mais lelo tout ça na 2022 to mekampe ko décortiquer na sujet na biso ya lelo travailler avec un faux propre par la jeunesse congolaise to le belango car na plateau na biso ya exemple télévision na ebisara bino mingi bo aimer, bo commenter, bo partager, ba suggestion na bino et ça la bien pour na musala na biso et kende liboso par là et aux ala bien de maf au fongole langa plateau nanga na présenter ba internaute invité nanga. Jani, boni. Ouais, ça va bongo yo. Ouais, calme tous ali. Mais dit que dès qu'on a ebisa qu'on la première fois na yamba qu'on a plateau nanga na beke ezamba ali boso mais sukate to komona na lisusu yango lelo na zaki na sujet tellement que na yebi un homme courageux au se battre na yo na ba kité il faut na lukande ko na ngai to mekampe ko décortiquer makamongo kaka ndenge ezalaka to za na 2021 et lelo to za na 2022. Boni non ba activité boni makamunyo sofani. Oui, ba activité zo kende na pesa na ba tunanga mbote. Na pesa na no ouais 45 modèles. Maman Denise Diazola na pesa mbote famille Kunya mbima na pesa mbote. Na pesa maman Kati na Paris. Mbote papa Paul, papa Dieu donné imam na pesa mbote. Papa John na DG na pesa bango tumbote na pesa famille mobimba mbote pe libota mobimba Wesley ina mama ni Sarah. Merci beaucoup DJ. Bonne famille. Wana ba activité oui, ba activité to évoluer rare depuis quand le cadre on rend des arts. Moi rétro muké to bandano moi muké na ki DJ mikolo ezokende non ndenge. DJ oui, hein, fonctionner calme. Poser les autres qui vraiment les autres qui bien mais ozala ki na moi likanisi moko que il faut au sala babenga ni compétition. Oui, compétition il y a ba DJ au caméra DJ na mabele na yo. Ouais. Jusque là position ndenge ni. Jusque là position vraiment to retarda qui on mandam. Pourquoi? Parce que ba moyen financier vraiment pesa maité. Na budget na onyo c'est ça la loi 5000 mais na ndenge il y aura manja. Tout ça les budgets quand moi muké wana 5000 siko mais ndenge so bala. Moi muké de ma fois quand on yo ka 5000 moi muké. 5000 siko na moi muké o pesa maki to retarda kiaro to kanga na maboko 1200. Ya wana moi bambo muso etikala ki wana abaye non to kusango to lukana bala. To lukana ba sponsor ba ya ba chabiso maboko ko ne loko eleka bien jamais to ko sango na luyenge karabu. Et bon, avant, aux olikanisi, on a obéta qui va porter au salandé, batumsu, basala, rabaluki déjà, ba partenaire pour na ba sponsoriser, bango par rapport à l'eau comment bon linga basala. Ah, te, to côté vraiment, to bete ba porter, to bete ba porter na muke o biso zala ki nango, na batumsu lo ba partenaire ba ebanité, bato ana ba la na bango, ba beno ba chapi mo maboko, mais pesi mo ba contre-temps, moi pas forcer battu exact. Exact, encore une colombo que zo pela. Yo ebiga la exact. Si vous muta otala bisa ba 500, to 600, to fait, to défait na wana albino to stopper nanu. Mais to sala ngo, ni kansana te mezali, les a pas en cours to sala ngo. OK. Sinon à part ça, calme mezali. Calme mezali, to mais un peu ko débattre na sujet na biso lelo, travailler avec un fonds propre par la jeunesse congolaise. Tout le monde a osimba par rapport à des jeunes garçons sous selon yo et lo koni ne sala ka yo ozala toujours courageux à part qui DJ oza au fonctionnaire rapé na ba makambu na mususu propre mais quand peut ko expliquer biso et ngolo bani majani obona ba mpuka o ba force za ba courageux ba za ba lekinga pe ba za ouais nazongi ville tout ça là qui est mission la cité ce qu'on a zongi ville en taliban endroit ba ya vraiment bazo bosser ba ya bazo forcer nga mon pe nazo forcer au bosso comme une étape mo vraiment boy au moins vraiment comme kaliko ah oui c'est nga faut ba cha maboko mais ce qu'on arrivé on a par rapport à ba moyen aux anango ne loko lem so lingo sala vraiment ezo correspondre ezo pesa vraiment te ba jeune basé belé au moins a abimi na tongo a forcer
pour attendre qu'on a vu ça le bague toujours pour manger tout mais il faut tu carrément moquer on va pas il faut tu vois là ils avaient vraiment moqué trop moi vraiment tout ça la bamaramusu c'est zaté mais toujours lité car balar tout ça on balar odami vous comprenez il y a même balar té au sala so maramundeni ah wala tika lokuta il y a vraiment balar odami par rapport à bossman mais toi au moins au yebi que au bosser attaque aux autres au moins d'ambouana il y a d'autres garçons to ba jeune mususu to généraliser ça basi mibali balala to benga bango ba goi quoi ba yebi ko lukate au moins à 17 ya bango na ba pakoli poudre ba lati propre bien brillant la munoko ba vandi bossa porte ba ozela au kabel ba moi $10 moi $20 akene ko bima boss na bangana wangana benga bango baza ba parisien vous comprendre parce que koluka mbongo faut luka vraiment mbongo na ba façon nyonso na nenga mabete na nenga moko bien non ko cha poudre nga pe na revendre pe na palais na che poudre na se masquer na bien pe na tongo wana pe ba na zeli moi jania kendai moi bouloni na 7 na zeli na ba 17 ma jani moi matolo mais na kosa ngote pourquoi na ningi na bosser na ndenge na ngai na luka na ndenge na ngai na bima na ndenge na nga vous comprenez parce que par rapport à émission un exemple tivinde ba dumukimbi otala na yebisa ko elo fois maintes fois no ba kezana ba mbongo mususu ba l'argent dormi vous comprenez mbongo mususu elala mais ezanga projet moko boye muto bima to sale la pona yango epesama mais tellement ezate tellement tozo lukango ezate vous comprenez tellement to lukango ezate tozo forcer na façon nyonso to bosser 7h 6h oza déjà on a mis en place au bandi bosma ta bino tuna baya mais suka ngonda obozu wana otali ka transport olia na palais la rango esili nango transport olia na palais la rango esili nango par rapport ya ba projet na za nango par rapport à l'ambition. Quels sont les projets au qui peut kosunga bande comme suba hôtel biso o baza ba goigoi au mona yo za ba projet balobi msapi moko escola ke longité yo ko oza na idée mutu mususu azotala ah e ko qui peut ko intéresser abi ah jeune aza ba idée ya bien akoki pe osani ko benga numéro a pode o maf a tshela biso numéro na yo mo po pesa numéro a bengi aluki ke te ngombalo lo kwa zana ba idée ya bien na sa nini na aider to santo kende liboso par rapport ya ba idée na yo azana moi oui manjani na bengi sayo après émission na bengi susu photo zonga su na cité fona fongola staff ndenge zala otala ngandi na tandaka ba câble ni na sala vraiment musala mais lo webo mangala mususu monga maison ezate parce que bilo ekomi belé mais monga maison ezate par rapport à maison na parce que nga za informaticien na loba nga sisi na administration réseau so maison veut même monani boui ben ingénieur basé belé ou ba telengana parce que maison pour nous réussir en bien faut tchanga multi service ça veut dire ba entrer ezali belé za entrer moroté ah entrer on a beaucoup qui ça sorti et maison et puis ça mutu valeur au moins mutu mususu travailler di bandoro et bano boulot mais en considération tu ça la même boulot à la maison à partir par exemple mutu tonto $20 ngam tu na di banda so na partir $20 moi que belé tu suka na ba $5,000 $5 tu suka nyala au moins que ouais maison ça déjà avancé par rapport na oyanga en plus pe maison au moins ba konze belé pe ba yaka mingi na maison ba yaka mingi na bato di banda te lo ba soit manje no ebena mutu lo bino déjà ça la musala na bien on dit moko boy aye atali pe talent na bongi ça on peut les qui dans le cadre de moko ya bien ouais mais siko tomoni kikoto ki DJ na ville kuna ezapeka ki DJ ou comment te na ville na teka waneza na teka dans oza secret OK ya secret ba maki ba spaghetti ba biloko ra ba balinga na ba ville wana ya wana mutu na ozo teka osani na kopo na combien d'années Kopana na umeli plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Ouais. Plus de 25 ans, ça j'ai belé. Plus de 25 ans déjà dans Kopana. Donc, muta ko ko bota pe moi na koli. Ils est belé déjà. Na umeli Kopana vraiment na koli nango. Eza kop moko ba mère kulutu nanga ba banda nango, ba mère ba banda nango. Batiki yango biso pe bana tozi ba relève ce qui peut vraiment à reconnaître ba umeli parmi ba umeli na
ba koteka ba boisson brandement biso toza na kati wana to umena encore wana vraiment grâce à pas ba buka ba kiosque ndé koyaki mais to metenika ba place wana siko tozonga no mo mukende bazobuka ba kiosque wana balobi ke chemin de fer l'homme doit se battre donc article 15 article 15 mutu azoluka na mutu kine siko ndenge bazobuka ba kiosque tozomona bazobuka voire même na ba avenue na quartier na bino pe kuna na ville bazobuka ba kiosque parce que ville déjà babuka parce que elo suka ndenge nini elo ya retomber parce na ba pollution bazala komona bazopanza batu ndenge yango wana vraiment elo esa su passe makasi yango wana omoni bazokufa trop tokazate bato bakufa na malade bato bazosoucier mutatie souci sala wa mutu jeune moko akenda na assez soucier par rapport à l'engagement za nango na ba charge za nango même sous place ne ka wana ya koluka eza nango mabete kobuka eza nango bien ozo comprendre ngalo ba l'état ni encadrer ba jeune wana ozo comprendre tema kobima na prince eza mabe risque ya makasi ba mituka banini mais bazonga ata sima pona baluka moyen ko débrouiller mais na kozonga sima wana moyen ka rater vraiment ils avaient ma passe tant que jeune et loko ni okoto senga na gouvernement na biso congolaise gouvernement par rapport ya makambo wana po eza lokwa ezozongisa biso ba jeune garçon ba maman ba papa na kati ya ndako mboka na biso rebi ke ba se créer bango moko ba koteka wana yo ga sezani pasi karati eza pasi mutatala so ya se créer na moi fonda muti abandika abandi ko se donc net po mutu abima akende ko banda fond na mutu il faut que azanet na ba plus ou moins ba combien ba nous ba banda ba 100 000 50 000 200 000 abandi na 100 000 c'est $50 abandi maman $50 abandi mais que mais balbani mais un que 0 ozo comprendre mutu abandi 15 €, ozo comprendre par rapport à Moutou, abandi na tena fond na $50 wana. $50 wana au moins soit bando beta batou. Babilo ngo yango to lo ba. Au moins ba projet ya zala ngo ala posa yele msusu azala ateka wana na nzela te. Tantôt azwa maison, mutu moko soutenir ya ta compagnie ezala ni mais ezala ndenge msusu. Parce que ba comme ça ça le mamutu na carne on ça quoi. Bilo ni ezala zo kotisa par-ci par-là. Pour la citation le gouvernement congolais a vraiment aidé les jeunes trop. Les jeunes vraiment toujours souffrir. Toujours souffrir. So vraiment les jeunes bazo bunda toujours souffrir. Toujours souffrir. Le gouvernement a vraiment réduit. Atala vraiment nato ya mboka. Nene ba se créer. Vraiment tia moi à l'aise. Ko bengala ezala ngoma bete. Ceux qui parlent de la zone à 15 mètres, 10 mètres, ils ont bien ballonné dans la prince. Bino pe boyo karaté ba congolais. Boyo karaté ba kokyo yebisa bino bo sala boy. Ale bino bo tema bino maele ka bino bo comme on sala lisuko le ka ndengo ba yebisi. Wana nde mabe. Wana l'état yemo zo ba musique. Parce que l'état ne mutu azali maître. Il y a sur le terrain. Il y a une mesure, vous comprenez? Il y a une mesure, il y a une ville, par rapport au marché, un marché il y a une belle ville. Par rapport au marché, il y a une réhabilité. Il y a une facilité, il y a une facilité, le gouvernement vraiment asunga jeunesse congolais. Vraiment asunga jeunesse congolais atala la citation biso tozo amener na ba citation tozo vivre. Vous comprenez? Tozo vivre na ba citation moko eza trop difficile makasi. Mais na rolo beza facile surtout na bato bazoluka na ba propre effort. Ya bango surtout ya bango moko omona ke ba ya bazo bunda mais ba se tenir te gouvernement asunga bango soko on lever ata ba mesure ndambo a lever surtout bato yo o bateka libanda ngai pona nga batike zonga nango mieux batike zonga batike ezonga nango batike ezala quand même bien mais batike comment ya ba rarement vous comprenez rarement batike au moins ezonga nango parce que ba commandant à ville baza o ba osimer ba ville propre. Vous comprenez baza le roi vient en Gamboye à Simara tout qui ville propre vient en Michel Ozuna papa na biscotte bon tu vas aussi ville king tout propre
propriété za mabongo na bango ça veut dire bazo pousser bateau bazo dévier na ba prince bazo tindika bango musika mais pas vraiment dans la brutalité et ça vraiment malamu te. Si autant que jeune courageux ou vana propre fond na yo conseil ni no koki opesa ba garçon o bazaka ba boy conseil na opesa bango ya idée za na ngolem so za pe na idée na yo yo bana so za na ngote kendo solliciter attendre que nous moko bon mais yo jusque là pour pesi ba on paye idée en ngota ba idée zali parce que jeune musu za na posa tengolo bateke ba cabine nga retonda ka ville Kinshasa non c'est pas seulement ça cabine nga te ba se focaliser ke ba mingi ezaka na moi sans na ngai na fungwesa moi cabine na ngai ata ligablo o bandi na ngo atati ata ko teka mango ezape na la ozo comprendre biso to teka ba mai to teka pe ba manga wana to banda ka bongo ozo comprendre na muke wana mais marqué ça toujours luka ba soutien ti lelo to luka ba soutien par rapport à ba projet parce que ba projet musuzu ya caché ba misango ka boité même si muta remona à travers exemple TV aya sollicité wana pour ça bandu expliquer tant monsieur ko wana kai yo so na ba moyen no che soko che boito andozwa par exemple na mbongo yo che chaque jour ata 10% et c'est bien au moins appelle même si muta ina na zong sila mais fond bozo continuer na par rapport ba jeune no baza ba fainéant ou ba vandi na ba palin ba bosser ba tel a te ko la pongi tonini te za vraiment ya honte ba chantier pétoni na on a vu la Kinshasa belé marqué ça l'état congolais la ba honte fa la ndela pe ba chantier congolais ba onyo ko la ba ya mais mbongo les am qui makasi ozo comprendre ba onyo ko la ba ya musala les am makasi mais là na donc c'est ba maçon ba pesa ba mbongo malonga te mbongo malonga te non biso majani les gens souffrent mon ninga la luka libanda mutu souffre so atalinga babe moi non pas souffrir comprendre yo mon ninga moi non payer parce que mon a passé mais nazo débrouiller ka ozo comprendre nga personne na tête de kolanga webi ndeko langa obima azo souffrir par rapport ba chantier ne wana zo kende wana ngendo sani na nguna mbongo peza muke aluka akangisa so niti musuba futa bango 5000 mais asini ata sala ka tongo midi 10 tongo midi akangisa ta moi 70000 na ye abina ngo mpanja palembo 70000 fois moins de $50 vous comprenez mutabimi nango et selon ba vie ba étape par étape même mutu mususu ça na mbongo wana mutu mususu azolia ba mbongo ezo sara ba mbongo ezangi sala sala ngoyo ba minga ta 10000 au moins ke 10000 wana o sepela fort ata 5000 wa papa au moins ke mbongo ole azala kana na ngame mbongo sepeli na ngana sepeli simbongo vous comprenez papa ba projet ngana sepeli simbongo vraiment la signe bajen congolais balembaté bossement toujours courage par rapport à ce jeune biso to lenda vous comprendre to lembaté zamba toucher ba gouvernement la biso ba toujours toucher parce que tozo luka vous comprendre état et vie ya bana ba on a biso les moins différents biso pe tozo luka na marque na biso to na kaka ti to se tenir na bit na biso. OK, merci beaucoup. Maman Koulout peut fallait intervenir accueil apparemment ça va pas ya maman aya na benga moi muke intervenir quand na mon sujet ya jeunesse congolaise et ça peut bientôt bengi maman Koulout Denis aya peut un peu copier ça peut moi conseil à expliquer biso pe dans ta ka ya une expérience ya vie et ça la bien maman aya peut na plateau na biso intervenir moi 1 ou 2 minutes ce qui est dérangé té ouais c'est bon to bien maman Denis azali pe wana. Bonjour ma fille. En tout cas, merci beaucoup d'engager au participer na plateau nangaito mekampe tous autant mingité. Moi vite fait par rapport il y a ba jeune congolaise na biso ya lelo, si jeune na biso ya lelo ezaki travailler avec un fonds propre par la jeunesse congolaise. Donc au mekampe ko solam, je peux te dire que avant commander ngoko mi lelo ozape na ba étape oyo oleka, tina lelo to mona ke maman aza stable par rapport ya ni au mekampe ko expliquer biso. Merci beaucoup na mutuna na yo. Ya solo mutunio surtout abandaka na 0. Après OK na 1. Après OK na 2. Donc étape par étape. Oui. Même ngayo na solo bawa na banda pe na koteka nguba. Ah bon? Na zalaki na fonte. Na zui moi 30 francs na tango wana. Na yoki camion ezoke na bamboka na biso na tindi pe sac ya nguba. Tango sac ya nguba ye na zui denga biso na teki yango angro na kozwa mbongo mingi te wala muna teta kana pokwa ale soki na teti nyonso na bandi ko kalinga na teka libanda ya ndako na libanda ya bar moko boy mais na nguba wana na zwaki pe double bénéfice. Ah bon?
kokende nyonso na bandi ko continuer na bandi ko bakisa susu biloko mususu ka mikoko ainsi de suite tina ndenge na yeko banda na komi na koteka bakoka na glacière après coca na yeko koma na dépôt ya coca après na yeko mayele kaka ndenge na wuti koloba ke soki nzambe pe atie loboko eloko moko te koki kosala te oyo ekokende liboso soki nzambe atie loboko te lokola ngai na ndimelaka nzambe wana pe nazalaki kosala honnêtement mosala na nga na kamwaki nazomona kaka neti mosala yango ezokende kaka na longo na étape oyo nakende étape mosusu soko na mati na deuxième niveau mona lobilobi nakomi mpe na troisième nazalaki koenvie bato oyo bazalaki na niveau oyo ngai mpe nakomi ainsi de suite yango tokourageaka toujours bajeune ya lelo loba boye na bajeune oyo ya mikolo oyo ya classe montante esengeli kaka ozala na vision mutu po meme Moïse lere asukaki na nzela ke na peuple Israël nzela ya koleka eza te batunaki soki oza na nini nzambe atuni oza na nini o nzete me bamba nzete na mai ntango abambaki nzete na mai mai esalaki nini efungwamaki ekomi boulevard balekaki lolenge moko mpe biso il faut ozala na makanisi oyo nzambe akopambola il faut ozala mpe na vision il faut ozala na persévérance il faut ozala na organisation soki osangisi biloko nyonso tu wana loboko na nzambe okolonga donc nazokumisa bajeune ya mikolo oyo mpo nazomona ke kala bazalaki goigoi mais lelo nakomi komona vraiment ke bajeune na biso batelemi bakomi kocreye mpe bamploi bango moko baluki misala bazwaka te lelo bakomi kondima meme kolokota matiti na bandako bato amoni yango ke ezopesa mpe bango vie bazobika na yango na basi na bango na bana yango nalobi ke ya pas de son métier mpo bamosusu nazomona bazoteka mampa mibali mesani mpe atie na motu mpe azoteka sans se gêner bilanga mpe bazosala donc bamoto oyo eza bango moko bakreaki tala ndenge bachauffeur ya moto bakomi kobika sikoyo na mosala wana mpo na nini batiaki vision wana ke tocreye nano eloko boye soki tokoki komona yango bien esimbi mpe donc vraiment c'était un encouragement pour moi bakoba kaka na kotia elika na nzambe mpe koluka komi pesa na musala oyo nzambe apesi yo to oyo vision na yo epesi po il y a des hauts et des bas dans la vie elingi koloba te ke nyonso oyo kosala ekolonga mais il faut ozala na patience po même ngai ele nazalaki il y avait aussi bato mosusu badefi biloko bazofuta te omona osali neti oshite mais par la grâce de Dieu omona na récupérer sous capital ba période mosusu omona vente et ça mis bien na ba fête sous kambula ale na récupérer donc c'est ça la vie et sengeli kaka ba persévérer na o bazo sala soko moni wana esimbi te omeki su mosusu po ngai pe na bandaki na wana na nde na lobaki nguba mais lelo na koma distributeur vraiment distributeur ya Bralima donc na ndenge wana bango bamonaki persévérance nanga bamonaki honnêteté nanga bamonaki force nanga organisation nanga elle va s'intéresser ça c'est un élément ali babandi ko matsayo ainsi de suite lelo na ko kamba batebele o bazana besoin misala bakoki pe ko ya ko créer koloba nanga kinga pe na lina sala boy ay na orienté. OK. En tout cas, merci beaucoup, Maman Denise. Et conseil, nous, on peut ba jeune, on continue toujours kozala ba goigoi, tile. Kozala goigoi, yango ezokomisa bango pe ba kuluna, ba shege, ba miyibi, ba pede, kindumba, makambo ebele po goigoi efutaka te. Mais komi kitisa, ndenge tolobia qu'il y a pas de son métier, komi luka qui cherche trouve. Tango yo zo luka nzambe pe relaxation nzela jamais mutu oyo azozanga koluka komona il faut banda na koluka po omona eloko yo kosala pe tango tie bolingo na eloko wana nzambe akotia loboko omona pe obiki nango pe obali mwasi pe oboko libana no na métier no wana donc conseil na kopesa na bango nde bazala nde na courtoisie pe entre bango po eloko na komona courtoisie ezate bazomema ba moto avec toute la méchanceté bazo tout abatu ba accident et comme kiri ba infirme ba comme ebele likolo ba moto wana mais or que il faut bailler ba code de la route il faut pe bailler ba pe kozala na courtois donc tant au moins déjà que nzela sokinga na doubler boy na ko bloquer baninga telema
bao wana baleka nanu nsima bino boleki ezala bafe rouge bamosusu bazorespecte te nde souci na ngai yango wana mboka oyo. Merci beaucoup Maman Denise. Nayebi te soki okoki opesa bambote mpo déjà tokomi na biso presque à la fin na émission na biso ya lelo. Bambote okoki opesa na bambote après nakopesa bambote na baninga na nga badistributeur, nakopesa bambote na bagene nyonso, nalingi bino mingi nga kombo na nga bolingo, nalingaka mutu nyonso. Vraiment je vous aime tous. Nakopesa mbote pe na Mama Kati kuna na Paris, nakopesa mbote pe na bana na nga bopesa na Amerique na bakoko na ngai. Merci beaucoup Maman Denise. Nayebi ke ezamba liboso mais ya suka te basi maso pe to na posa na oto ya kaka na caméra na biso to lukao to meka lisusu ko. C'est moi qui vous remercie de plus. Merci beaucoup Maman. Mina suka émission na biso Papa Wesley, un mot de la fin par rapport à l'émission PCG na biso au PCP bambote non lelo pesa numéro na yo moko na boyi ba problème. Ouais, na bandano na numéro na nga 089 88 54 300 089 88 54 300 numéro na nga yango wana na pesi bato nyonso mbote baotu balandi ngai bakopera nyonso ya ville ya Kinshasa na pesi bino nyonso mbote na pesi bino bema bambote ya tro tolemba te courage toujours yebi kaka ville mame mais na pesi bino nyonso courage na pesi pasteur na ngai mbote ebele Christian Lema, na pesi Bénédicte Lema, mbote, Papa Timothée mbote, na pesi Deborah Nzimbu mbote, na pesi Kareka, Mabiala mbote, Christopher Diazol, na pesi mbote, na pesi bébé na ngapi Wesley mbote, na maman ni Sarah, na pesi bango nyonso mbote, na pesi tous les fans mbote. Numéro nanga 89 88 54 300 89 88 54 300. Merci beaucoup Papa Wesley. Navigue tout et poser le sous problème té. Merci pour na patience na yo pe confiance au PCBiso. Très cher internaute de na FC Bino qui est au commun suka émission na biso ya lelo. Nous allons gratuit souhaiter ko remercier toujours ba partenaire nanga au ba soutenir nanga ba conseiller nanga de près ou de loin. Na ba prière na nyonso. Un grand merci à toi mon daddy Bénédicte Lema Zola, un grand merci aussi à toi mon prophète Christian Lema Cohen, mon pasteur, un grand merci aussi à toi Solange Maïka SM la réserve. De gros bisous à toi Sarah Ramazani, ma copine la Chanel, vrai nangai, bella dinganga, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi Bibi Moke, ma copine. Un grand merci aussi à toi, le vieux David Olito, doux des caractères, merci beaucoup, mon vieux. Un grand merci à toi, Balobi. Un grand merci aussi à mes enfants chéris. Denis Kalomomwanda, Préfilema, Gloria Glody et grâce à mes enfants chéris, Nalela Bino Fort, ce Michel Lelo et ce Sibino, Bopesa merci Nadeo Oazaki derrière la caméra, Deo Mafin. Merci beaucoup à toi Barézi Baza pour la confiance et merci pour l'assistance. Quant à moi, je vous dis au revoir, tout à la prochaine numéro. Bye bye. Bye bye.